Voilà, coucou la famille, surtout la famille congolaise, parce que mon émission, Maté Ananga, il est kana lingala. Likez, partagez, olingi pe Olanda, babenga ngoni na lamsa conscience, Olandi ngai na YouTube na ngai sous les baobas, la danoise, kuna lamsa conscience na ndinga tokos. Voilà, bande konanga, na yepo na solaka momuke, likambo euti oleka na France, bauti koboma mwana 17 ans ya mondibu. Boyebi bana tobenga bandibu pour ne pas chercher la guerre avec eux, tout na soto lobi kombo na bango ya bosolo. Et loko esali ngai passé, comment biso ba noir, peau noire. Bango baza peau noire te, bandibu wana. Toke ko associer na bango, toke ko piller France, to sali ba désordre, to côté li bango, soit disant que bango pe bazalaka en Afrique. Bon, baza en Afrique. Ah bon? Bino boyebi bande kona biso boni baza na Maroc, Tunisie, Algérie, bamboka wana nyonso to, ndenge ba nyokolaka bango boye. Kutu ba Somalia baloba baza ba africain te. Ba nyokolaka bango bazo beta ba noir, bazo komisa ba noir ba boyi na bamboka na bango. Bomona yango na misu te. Soki lelo ba bomi mwana bango, bino boke ko associer na bango. Bino boza sir so ezaki mwana ya Afrique noire, ya congolais surtout na olo bano ba congolais. Bango ba ndeke ko ya ko associer na biso ndenge bino boke ngulupa ko associer na bango kene ko piye mboka bato, ko bebisa ba casier judiciaire na bino. Boyebi ke ba o nyoso bakangi batalaka ba otala ba passeport na bango d'origine nini. Après bako zwila bango ba loi. Mais inspecteur basala rapona immigration bako zwa bako balobani bako kangela bako lia biso lino ali bande kona biso bako ya après biso pona bazwa ba mikanda na France ekoma ba problème biloko msu bokota ati boza bikota kota bobosani nde baonyokola bobosani nde bakanga ka noir basinga na bakiti bazo beta bango metala ki motema mabe soki ndekono noir baswani il faut kota s'associer obanda kokanga batu bandoki obanda kofinga batu bosala ba association bobanda kopanza batu boza batu aliboso pona bikota kota metala makamboke kokota ezata na sens te botika bango so babeti mwana bango masasi e botika bango bino mope boyebi ke bazala pe na makambo ebele ya mabe boyebi yango to boite ba police na bakoza pe ba raciste to boite mais biloko musu botali na miso botiki bango na bango ba potana pana bango na bango ba yebani soki France apesa bango mikande belé kutu koleka biso pona le muso azwaka bango baza pembe ba bandeko na bino bo milengela na bino boye bandeni to éduquer bana biso na bandaku mais tala nde bozo associer entre temps bango mutu babebisa bana na biso. Soki ka mwana na koti na groupe ya bandibu esili mutu ebebi akomi mutu moko terroriste nyonso wana mayele bozwaka kate ba video ezoleka ya ndenge na ndenge nde baonyokola biso na kutu na France te na ba pays na bango na ba Tunisie na ba Maroc na ba Algérie partout bamboka na bango ebele na bokoki kosite boke na ba pays ya ba Maghreb tutu nde banyokola peau noire nde banyokolaka biso mais bozomona ngo te. Tozala bandeko na biso kuna bazala kuna boyebi bango pe bakroni papa mais moko na bango soki Kofax alongwete akokite après tant d'années soki 4 ans boy akokite azongi Congo azoboya koloba azaka iso na Maroc te alongwe etikali ka obele muto moko wana baleine ya alongwe akoki yango te donc akokite pona to sabino bokanti mbongo ya YouTube et comme ça bato ba riche pona ni bango bakokite bakoka kobima te bakoka ko s'en sortir te tala moko kuta zongi pour vous dire que soto ya kaliboso na bino ezaka pona olamsa conscience eza pona mbongo te so pona mbongo ebele mbeto ya kate to ya osani tu osete mais tant to ya kaliboso na bino po to te ya bino en tout cas bon attendeur salut ngai naza na regretter makasi vraiment na regretter et puis na ebisi bino en tout cas bosala ngo lisote
soki bazwi ba problème na bango babeti bango masasi basali bango boye botiki bango bango moko baza bato makasi babunda bango na bango biso ba noir surtout biso ba congolais to bebisa ba casier judiciaire na biso te po na bango parce que bayaka ko s'associer na biso te. À bon attendeur, salut, bye bye, bisous.